Bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Lelo Tokolobela. Actualité politique. Actualité politique. Ti le 19 décembre et puis ti année prochaine. Actualité politique. Yambo Kanabiso Ezali vraiment fourni. Donc on aura vraiment plein de choses à vous dire. Avant déjà Nabanda 5 minutes avec César Ngadi Naropesa vraiment fidèle moko atalaka 5 minutes à Ratarangote Kombo naye Lizarazu Mavambu 13 ans de pouvoir Kapita ya Poto Kapita Poto eza Lizarazu Mavambu 13 ans de pouvoir yé à Ratara 5 minutes à Bisinga vie 5 minutes, et ça concept moko, et ça mettre tout le monde d'accord. Donc, le lot Tokolobela na 5 minutes avec César Ngadi, démission. Il y a Premier ministre Matata Ponyo na gouvernement naye. Pona batu ya opposition, ba lobby, nyo sotuana, et talibangote. Et talibangote, bango, problème na bango, ezali. Le 19 décembre, président Kabila, il faut atika pouvoir. Va changer premier ministre, va changer ministre, va changer Onyo surtout Balingi. Opposition à lobby et Talibangote. Bango, le 19 décembre, il faut président Kabila atika pouvoir. Ndengi constitution et lobby. Pona bango, balobaki, Oyo bazali kosala. Koki kosala yango sans le président Kabila. Donc tant au président Kabila azali wana problème na bango ezali président Kabila. Na côté à pouvoir ndenge boyebi ke 5 minutes avec César Ngadi, totu na gauche, totu ni droite, biso to pesa ka point de vue na bisoté, to sala ka jugement te, binonde mutu bozo tala biso boko sala jugement. Pouvoir et lobby que opposition balingi kaka makila ya bana mboka etanga. Ezali esengote ke biso moko to trouver solution sans kokule sans ya bana mboka ndenge emesana lelo dialogue et salami ba trouver ba résolution ba kendaki bomonaki ko joakei ko pesa rapport final na président de la République oyo lobami ke na 2018 à Kozala, mais il faut Premier ministre Awita na opposition. Donc, les alliés loko moko ya rokamwate et sengama kindengwan na dialogue yangoana, la machine est déjà en marche. Président Kabila alobaki ako tardete na makamboana yangoana azoke na ona lo mbango nyoso. Donc, pona bango ezali kaka acheminement ya makambo ndenge ezali kokende. Mais opposition et lobby ningi toyeko sabino ke etali bangote de toute façon et loko balingaki pouvoir basala yangona bazo sala balingaki ke bango bakutu opposition CPC combo ya premier ministre ya pona bango ezali kamere balobi ba plan na bango nyo surtout oyo basalaki yangona ezali komonana balingaki glissement balobaki combo na glissement ezalaki kaka ya opposition lelo glissement parce que Kabila le 19 décembre Rosalakaka a Okenetina 2018 il a gagné glissement donc ma lulo konyo surtout na basalaki ba manœuvre tout politique basalaki ezalika pour ba maintenir Kabila na pouvoir yangwana bango le 19 décembre ba rosala tout mokili bumbe e bake Kabila mandat na esili il faut akende. Na politique, boyebi na politique, il n'y a pas de remerciement na politique. Le lot, balobi au Kamere, bakoche premier ministre parce que Kamere, azalaki na yena président Kabila banda kalezalaki ba jeune bango na politique kaka iloko balobaka na politique il n'y a pas de remerciement. Na politique c'est 50-50. Boyebaka ke politicien atalaka intérêt na ye. Na politique au pays au tikali. Binom tubozo landa biso. Est-ce que solution au ezouami kendenge dialogue et salamaki premier ministre il faut être en opposition yango ezaro kende premier ministre lelo a déposé démission naie est-ce que ezali situation malamu pona mboka ou bien ezali situation ndenge ba opposant bazaro lobake le 19 décembre masolo o tout bazo sala etali bangote
Donc, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos réactions, suggestions et observations sur votre site rdcongoinfo.net. Derrière la caméra, c'est Joe Flèche. Bon, il y a image, il y a flèche, il y a vitesse à flèche. Grâce à Joe Flèche. Nous allons nous retrouver avec plaisir dans quelques jours pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps.